Tozana Adolphe Dominguez awa oyo aza privilégié ndeto loba témoin oyo exista na histoire oyo biso toyaka ko apprendre ya Wenge toka jibe mpia nazo yemba lisapo onge bandeko boka lisapo ya Wenge bandaka mokolo moko na ndi baboma jibe Didier Masela Weranson jibe mpia na basangani basali mouvement et puis Adolphe Dominguez na Selebula bayeto kolisi mouvement tata fondateur ya Wenge zaranade donc il y a 4 chemins parce que Wenge moi je suis venu après donc il y avait Bange Adorable Bazala qui moi je suis venu après ngana yebaki Wenge par rapport à Chitoka. OK, c'est un ami à moi qu'on a grandi ensemble na bala Gombe wana. Ouais. Parce que lui, il était trop familiarisé avec les cousins de Mukolonga, Guy Mukolonga, na Salima, na Popol. Donc vraiment, c'est vraiment un frère à moi, un frère à moi. Donc Wenge, fondateur Nango, c'est Didier na Aimé Boanga. Didier na Aimé Boanga. Okay. Mais ça veut dire quoi? Ça le la bossa l'histoire. L'histoire, on ne change pas l'histoire. Bien sûr. Moi, je peux dire de ce que moi, j'en sais. Ouais. Blaise Boula peut dire de ce que lui en sait, quoi. Ouais. Ça veut dire quoi? Ngai Didier Masela, fondateur, Azalaki na Adjonaye et Mebouanga. OK. C'est ça. Donc, ma fondateur et orchestre, d'abord, c'est Didier. Parce que nous sommes allés le Canada. D'accord, Didier. Didier, ouais. Et pas ya maman na Didier, des équipes là, c'est raconte la bisouille. Ouais. On a toujours répété la manzela mouké. Balegi na biso lelo comme amisi bazo matala mingi bazo tala ndenge toujours répéter mais ngana obetaka forme roi to le bela lungwa banda lungwa to ba yula balls to le bela mamba forme wana tout à l'heure tata et ko sala que quand on le bi Didier Masela zu kumbela bokoti makambo bokei mais histoire musuto yoki pe ya Wenge na ebite tangu mulolo ezobetama wana tata zana kishasa te. Non. Tant que Lolo Zobetama, moi j'étais là. Na Keboye, na Zongi, na Sali clip. OK. Donc il y a un clip aux Zalati. Mais sur moi, na Zalaki. Adon Nzembo wana na kati uyimba. OK. To yemba na ba frère Deno, o lelo akoma. Ce qu'on vocal album ngana tsala. Ngai bo toteka itena ko lela epayo kende. Après Blaise Azongi do yo motema nanga na lelio wana nsona zongi na lelio na mai na miso ki jabrone na lelio na wana piano akei na lelio na mai na miso do yo motema nanga. OK. Oh Isaac Maïe yo mabanzo nanga zonga Fiso. zonga Moni la rose. OK, Moni la rose. Donc période où nous allons qui mais celle que Kemikili clip salami basalango na RTNC à l'époque on a vu na biso mozara déboli fataki. OK. Na PC mbote na fi na déboli à l'époque qui vraiment Wenge mais on a ce que yo na Mikili ozo et salon ndenge nini na Mikili kuna na zo expliquer ka bayaya to na okese na biso bazo boya okesa pamba wana. Je vais expliquer un jour, tu regardes Mikili na bango. Type orchestre c'est que Mikili. Type, bon, ma sœur à moi, qui est morte déjà longtemps, a sali tout, ok c'est Mikili. OK. Azaki, bon, ou bien les qui Baudouin Bikoko, alors ça va livre le rôle à Grand Lac. Ouais. Grand Lac, il y a banda maman au Kala. Baudouin Bikoko na Belgique, bah et puis avec mes cousins les Chomba Faria là, tout ça. Dans le bar na Mikili et au sala que la zongi non avant ça là-bas veut déboli anga même biso na Mikili na compte au bakangara biso kaka to komi na ndako ngele. OK. Na wele et on beta poto kaka batemite mama be non ba toi na kutu to voyager ba passeport na bango te na tellement suri bodo ezali donc tala rande maman we alaki après ma tante ma sœur t'es reconnu Belgique. Parce que on a Mikili na zo expliquer ba massa ba Julien Mbala. Ba Dida Kese Chiyoyo. Ouais. Ba Roger Maemba.
pour moi même mwana bandalungwa ti ba bolse ba dikando na suye ba na wenge kuna somo okese la biso bato bana ko boya ba misu baza ko ndima na ko mona jour msufe na wilo mondo abise ya wilo okese zo ya petit bino zo okese uti wa bazai ko habite biso de sima kamba eko sentir que biso les obeta bandalungwa pe telemi na poto banda et ça là que Rikoko bango na première vague bango bayaki bango na non quand ils sont arrivés là-bas c'était vraiment compliqué pour eux. Ils sont restés et puis allez wengele to ya wana allez to bani makamut to beti na Belgique Bengombi na ba Paris mubulu kute bimaki bato comme ya kala petu ala bona fait beaucoup la bino laissez les enfants et la génération on va partir un jour via biso poa ba tebele ba dikando ba bols ba nani ba nani ba Arijana ba fait nanga tu akala wana ba Arijana donc on sentit que ba c'est ba ngala benga ba meza mungu quoi bato ba linga tonya ba meza mungu wana ba nanga ko soutenir tout ça li époque na biso te ko sala qui ne bouger et ça li Ngombi mais na qui ne bouger ce que tata yeko zonga na mouvement na Kishasa to jongi wana siko epopé wenge pena siko ebandi banza adorable tant tout ça qui ne bouger na chaka vocal moko non na yemba mais na chaka vocal moko aïe yo nzele nangaye nzele yangoye chéri gigi nzele yangoye mama diva ngana leli batela mama bolingo lokola sami ya mwele okanga yango lokola nasonga liputa eve sukali nangayo eve suka yo kokote nani na chingila yego seri wana bakomo mona ndre ba jeune mo babimi na vent mo ya sika mais on a fait beaucoup la zobe nganga tata orchestre na bino na ba aveugle pour so betaka ba lunette ga so le bien goûter toquement lunette à mwindo et la butu lunette à mwindo ka c'est du wenge ça c'est du wenge wana ba baza contre biso OK. Bonjour. En tout cas, on n'a pas semé dans les vents, quoi. On a travaillé, on a bossé. Makaba, bonjour, ça va? Donc on n'a pas vraiment tout yiba moutouté. On faisait de nous, mais à l'époque, il y a un King Kester. Ouais. Ouais, il y a triple, il y a Ngando, il y a Weston. Ce qu'il y a Marron, il y a Noirvé, il y a Bordeaux. Ok. Voilà, soit à côté, on a petit mon nom. Tata to continuer histoire batu balinga bayo kango esala batu bien makasi ti mukolo mususu wenge mobimba dislocation salami bayeba tata Dominguez pire massa ya jibe mpiana bayeba tata Dominguez toujours na jibe na ye na kalina ndeko mandolo na la gombe bozalaka toujours mais curieusement wenge kabona tata ke côté mususu el oyo jibe azalaki te bato bamilo ba mais akeika po ke no tonta côté kuna ezaki trahison ezaki nini exactement non mon histoire on aza ko expliquer ngo ezo yelanga pe to bato na ngango pour en finir nango ngai lelo bazobe nga tata mobimba ebani lelo te esa nga plaisir tant na yoka banze mazo ba tata mobimba bo esa lokwa ba esa nga bien ezo ngsa nga bien si motasala le terre eza kombo yo tata tata la PCMOT président Fali Poupa DiCaprio président Fali Poupa et puis nanze musoka ba tata Bwesili donc vraiment tata mobimba donc ngai naki lokola moto yo superviseur en même temps sage en même temps tata mobimba donc na ke koto naza ko arranger mais il y avait des canards boités na ba meno basi ba koti déjà na quartier boy na boy ce qu'on ngana za ko dossier to kila ba ministère ya culture to papa musée président atini ba bengi biso na nini na ministère après dernière réunion il pas marmé ko be ba mingi to kila na grand hôtel to fanda boy
vie André Kimbuta alaki, vie Godard Motemo Nazalaki, ya Sami Mikobi azalaki, ba vie ba Gebele, ba Sage ba alaki. Je crois que Michel azalaki te. Il fallait y aller, il y a Michel Kabé. Il y a une réunion. Quand on a fait, il a mourir les gars, je ne peux pas étaler ça comme ça. C'était trop dur. Et c'est là que réunion est bon, quai de poisson. Quai de poisson. Oui, bon, je me suis dit, bon, il y a un problème. Il y a un monnaie, frangin, la solo linaï, il y a un coteau national de sonné. Au sommet, il n'y a pas Didier, il n'y a pas Blaise. Ah, je me souviens de mon arabe. La télévision, oh, bazar raté. Bazar sauté. J'ai eu peur. Je me suis dit, bon, tu sais comme on dit, ma bolingo, ma yé les alara la moté, ma terre, la moto. La bi bon, sagesse c'est ça, la fin n'a pas, ma kiboba. Ça fait, 27 ans, je crois. Ouais. C'est tout comme au Kende, tout comme si. Na soir vol les alaki. Il y a aucun Mikil. Je crois la Bastille avec M. Simon Simon. Ouais. Ah, c'est Bataclan. Mon frère, mon pote, Atini, je me piana, Atini, oncle Langaï, Dibamba. Dibamba, il y a un passeport. Nala. Non, moi, la mère, mais j'avais eu pitié de mes autres amis. Ouais. Je me suis dit, oncle, et ça la passe. Ils ont sur la bague de séparation. Passe les ce soir. On verra ça demain. Mais lui ne m'a pas fait savoir que le soir même là, on devait partir. C'est comme s'il m'a dit que dans 2 jours. Je n'ai pas compris, il y avait un changement, je ne sais pas. Non, Rabaki. Après, bon, c'était compliqué pour nous. Tikali, bon, ça va tout chacun Mandouki et puis. Non, c'était compliqué. L'histoire de Tikali, voilà, je ne peux pas dire ça. Parce que je me suis dit, politique. Yangozaka histoire, tata. Yangozaka histoire, tout va na posende bayoka yango. Nalingaka kutu koloba suwa makambo wana te. Tokoli, bana bakomoza ba diplôme. Kalate tokozwa ba koko. Kalate toko tika relève. Na ba ferré, na ba fali, ba inosbi, na ba basebele. Mais tata histoire est changée te. Yoka te. Na yango na ngakobeta lisolo te. Potonga na koloba musuba ko interpréter ngo na ndenge nango. Continuer de bosser, moi, Werasol, Didier Massela. Ouais. On a bossé comme des chats. Pour mon orchestre, on a maison mère. Maison mère 3+3. Qui n'a ndiaye. Puis qui bat tout babo avec biso. Première répétition, bon, VPP Kalaï. Abonné les bons à la caca. Dans ce côté mal à lobby, toi, comment peut on tout passe? Ma fandi. Ah, Magamoyo, c'est du sérieux. Par où commencer? Oui, que c'était dur, c'était vraiment très dur. Bon, je me suis beaucoup fait attention. Bah ouais. Comme il pas master, fatigué à peine à parler, donc il est très fâché. Et c'est même pas ta tout bon d'accord pour moi, c'est super. La samba pas mais quoi plaire on s'arrête habite na Jeep ya mamoto buti ya ngando ya Weston blouson buba to matami watala minga quoi tsona koti tolingana tozali sana tozali yawe atina mizo tolingana wasenga kimpunie atina mizo togana piroje ibuna on a fondé là. Azole la lati linette mais ma mise zo bimaye. Abi mire zo ko yezaki ba moto bokenda zo ero wana po to ndi sala ba. On a expliquer. Après ça ba nzengele ba alaki. Ba nzengele ba yaki ba japonais. Pour monye wana skoyo. Guerre santé alaki. Ya bilamba. Ouais. Ngai tana lo ma forme. Na utana musika ba combatanga na utana loin. Lobo kwa mama ya mantia ne doaka yango na yango. Et puis to simba ki cité. Déjà tango bana et comme Japon bandalongo telemi na bilamba ba ko découvrir que garçon wana Adolphe Dominguez tata abetaka forme danger
afani bazoya côté pe bamasa bakendeki mama tika tofani mpe na tsoni moto ota éclat oseka Bataclan to koya na tension chituka bimi sie la bimi petit mpe la mochoa dozo sentir que na ba Elias na sima kuna prince tika fikare côté dozo mapena que tofani tota di qui a dit dozo sentir que Bataclan eningani tofani ka boy vie mundabi bengi toke kuna na nini na Grand Hôtel bon voilà suite moi pas na ba problème déjà solo problème de ces bandits toke Angola ingombi tuzomina ki bakuli ya dollar tuzongi tuzongi boye masala nga moko sele anosa na fondation musée aina cop que non na mutu boye mwasi mwana na mundele na ye boye na boye producteur tout ça tu vois ça mambe à Bercy. OK. C'était ça oui, je crois que c'était ça. Tout ça la Bercy, tout bon ici. Tout bilan tout qui est là nous London. Avec notre ami Claude Maluma, il a fait beaucoup pour la maison mère Claude Maluma. Ton immeuble na boulevard. Il y a pas ton immeuble. C'est faut mettre la bravo. Bien sûr. Bou. Tu continues à London. Comme dans London, ba massa pe ba yoki ki bateau ba ye. Ba koti. Scandale. Comme dans Londres boy. Ngombi. Koti boy, master moko boy. Na ba Coxon, ba Teddy Koyi, ba Len Koyi. Betienne Kunonga, Michael Ika, donc il y a pas de bien, parce que Hélène Tsuki, donc vraiment senti que Londres pays qui le là, donc vraiment à Londres, na Londres, na Zouaka, plus de 31 valises. Oh, ti le lobby lamba ngwezali, gabi lamba na kabakate, bagana kote gabi lamba na Angola, bagana tika ko fama mbona. Vraiment, Tata, to komi na kati ya Bercy. Oh non, Bercy, j'aime pas parler de ça. J'étais habillé en J3. En J3. J'avais 4 ensembles en J3. Parasol, pantalon, cuir, chemise, cinglé. À ça, il a un caleçon. À ça, 2 cuirs pour le côté. Oh. À signer pour Adolphe Dominguez. À ça, il a un monsieur à rouge, comment J3 pour Adolphe Dominguez. Si vous avez un J3, Tata babi babilo ko wana banoko tanga ta bunker chez nani kuna na seguna bake babeteli yo yango epa ba Eric Lemanzila batutu bandoko boya bitata bilo wala taka oyo babetela ngo na bunker te J3 comment il est loyalité soko ke na J3 bato bakula babi les gens qui ont acheté tu n'est pas qui na kuna to na la bango so ke ko na bata vingatso ni alinga to baki non j'adore ce type là tu n'as qu'un akuna na ma vie na bandalungwa bon c'est passé bah comment pena ba kota ba non mais on a concert aujourd'hui tout ça va mais il y a un négo qui est passé s'il a acheté 5 yango ati mais c'est J3 bah on va venir monter somme na 115 000 €. Wana on va venir 4 pièces na vena nga de Castro kwenda na toti mungu ya juba utoki ndakako na ya c'est qui danger donc vraiment toi qui soutenir la master ba tout donc vraiment moi au moni mes amis j'aime parler d'eux pourquoi parce que ce sont mes frères à moi ba ngo pe baza mes amours ba bato ba linganga mingi ma façon d'être ma gentillesse ma façon d'habiller donc moi je suis un homme simple. Et puis tout le monde wana teo kaka jo mususu esika yoke go tata okay susu wapi aokena yo au pimel wana bandoki bayeli susu bapanza biso bon eloko bosala ki bosala pasi wana déjà mutu azalaka complice na makambo wana asakufa na ye na Jean-Pierre Sa aki complice yo mutu asalaki to akabulanga na Noël na Didier azolinga pouvoir na bino mibale te alingaki ya tia biso toza cher 3 personnes akokoka biso te ok tala tant tosali
poto que le mikili nzembo même sur la mikili ça remix et bien nzembo voyage remix et ça les ngombi yango nde moni père moko pe ba massa ba bakeli biso omba omba na sali nini mokumbango iliki kobombeza mabe yango nakomi kula nasali bakarama na groupe de prière namoni oya kokani na yo te omba motema ngama remix à voyage Burkina Faso azongi somo bakende ke voyage ba te biloko yo vraiment ofinga pour na voyage là voyage ya ngai ba ofinga ba bi voyage beti trop voyage ba luisi yango boye voyage ya kotumba voyage ba chama ya kokauka moni vie bombenga vie bombenga auto fêter 85 ans déjà non bombenga na pese mbote vie wana sali cette chanson ba bandera ba remix c'est la meilleure chanson o ba bayi ça chanson ngala za na banzembe pele na ba Martini na za na ba nati ba siko ba katika yen n'en parlons même pas. Ba Irène, ba Mouna, na banzembo ya yele neti siko. Nazoyimba Eric Boigny. L'homme. Nazoyimba Mobali. Le roi Manitou. Nazoyimba Barbara Nadine. Ah tiens Barbara, ma fille Barbara. Tata. Tout côté ce que ma forme au tata zolobela forme. Tata ngana yebi une chose. Qui forme zambongo. Wayamatia. Ba Versace ba yoji ba biloko nyonso tu wana oyo ba ke no ten tata beta tata forme za mbongo est-ce que lelo ba dimanche que tata na mbongo za nzambe je t'ai dit mutambongo akufa kati akena kopema il y a un temps pour tout et me sommes moi 2 ans dans zolo baté je me suis reposé ça veut dire quoi leki na biso pe balia et bango to ba bimikolo ba pe balia na kaka biso te frère mon pe pour permis si otiki pe baleki balia OK c'est pe zo jouer na ngome baleki balia comprendre neti baleki balia na moniki balia 2 ans ngamo na zongi na terrain tant na zongi na terrain ba ko mo finga ngai ba ko mi boyi ba ko mo loba bo mais na comprendre ngana comprendre na Congo so muta fani ba okipete so amonika mange teli maman va comme la non ba ko beta ngata brique kezongi la yo donc vraiment forme et zambongo je peux pas conseiller aux gens parce que moni forme soko yebi yango ngaza ki kala j'ai beaucoup sur à côté ba magasin ya no bango tata natambolaki eloko moko bi mai na doche ngala snazwi yebi sabatu no ba leka c'était comme ça. Et puis, ngala ki na oncle nga azaki saper ya danger l'Italie a donné Kazatura mukwamba. Donc nga forme za na botami nango. Ngai neti lelo na auto émission nani trésor au coco. Zet Mavouzi assommé nga blouson il y a 17 000 pounds fait à la main avec des pierres. Donc agence wana na ko benga bango boni kuna ono blouson wana yalinga compliqué parce que nabi ba facturer ça na kati. Donc moule oya tant faut le quitter Éthiopie ngamo na zana 11 lango. Donc pour te dire que forme il faut yeba yango il faut za na la ngeno bilango yo. Et ça mutu mtazana nina yalinga ka mutu muswa zali ya tonga na kaka musane atonga ne ga bandako ka atonga ne ga bandako muswata mwane ga ulane carrosse ka mususa linga ne bakar wawa musu musana ata ne ga film wawa musu mutana musana ya soma ne ga ba téléphone si donc mutu mutazana passion na moi c'est les habits tennis depuis matériel moi j'en ai trouvé beaucoup na lobera ngoti naza mutu kutu na linga ba bien matériel. OK. L'essentiel, Dieu m'a donné une belle femme, Azaloya, Azanabana. Les enfants étudient très bien. Les enfants parlent 5 langues. Bana, bientôt, Bazobanda. Mourazo qui m'a amené à Chelsea. Mourazo comme entraîneur à Paris, Stéphane. Ouais. Oui, à Bassi, Mourazo comme pilote. Mourazo ça la licence naïe. Loïka, la cadette. Azozo à Bac naïe. C'est ça l'essentiel, l'essentiel c'est ça.
ne veulent pas te mêler dans des choses. Yomoko pousse-pousse, yomoko machiniste, yomoko chauffeur, yomoko on s'est compliqué vie yomoko. On s'est compliqué vie yomoko. Et puis tango to kendaka na lilita a tout écotika là. Obisuko okenani. Nanini. Pièce. Siko na bien tata. Et là au moins ils ont dérangé bato ezaka na émission soka bato ni yoka koma moto mo telemi okei. Nazo tuno nazo tuna yo kombo ya moto te tata. Nazo linga na yeba réaction wana po bato batuninga ya moto réaction ngo ezo sala par rapport à nini tata. Adida Kesse na pesi mbote. En tout cas bato bazo soutenir album. Vraiment, album Nabino Yango, politico, pièce contre pièce, forme contre forme, au bêtis pièce, ma qu'on vérifie. Avec les mêmes plaisirs, on va se retrouver avec un tout nouvel invité, pardon, et puis vous avez le plaisir pour Nabino, beaucoup à cause de l'issue. Tata Betty forme Zoloba, Yamati Zoloba. Nana massa nanga moko simala konzingwili yu wabemana orchestre nana massa nanga moko bozana mukonza yoji ouais mukonza yoji ya tinika 4 pièces ya Mumbamba Laurent Musungu na Londres. OK des fois. Merci beaucoup tata, en tout cas c'est un plaisir. Merci na batutu ba Rolandanga ngai artiste na bino tout ça bien vraiment nzamba batela bino toi na ba Yamantia ba Weston toi na Hermès. Bazaïro va côté raconter. Il y a ta t-shirt à pas maza cher. Il y a Zaïro à côté raconter. Zaïro a. Net Mikolo, on a une zone c'est McQueen. Alexandrie McQueen. Dans zone c'est Mikolo. Moi, je suis à London.